bampeko pende oyo osofia nzambe osofia pe mama lia soki yo moto sombaki yango na zo regretter mama lia pardon bomoti quand même la Kofi bana mama lia soki yo sombaki osofia po dénigrer Kofi vraiment na regretter makasi ne bela mbongo Kofi azalaka nango pe bambongo akisi bambongo mabe papa bambongo bien akosoma ne ba valise batiaka bilamba na valise non Sofia mais Sofia comme yaka zonga bandu basaka village village ba yaka zonga bandu et pesi na okamwa pourquoi bo comité na niveau ya boyebana bana kati didistone yoko yibisa mama na otema ngambasali lelo so babengi yo didistone Kofi Olomide grâce na Kofi Olomide ni ozali biloko na Jérémie moi en tant que pasteur na condamné on Éphésiens 5 verset 11. Touché ma prophétie sous na moto. Denis Salobio non un grand musicien profane combiné dans la lettre O azokufa. La lettre O ngo ezana ba komba bato combien nzambe. Siko bato balobio no eza Kofi. Donc là za Kofi O yenda zo dai. Alors John Gefa to touché ba sujet mo ebelé politique, social et puis culturel. Bonjour. Bonjour ndeko Jérémie Luamba mikole belé tozo monateur. Ma rebattant, oyebi pe tous na basi na bana, nous sommes responsables. Il faut peut-être ça va démarrer surtout parce que famille là. Parce que Bible pe si biso mongoni il faut non tous nos soins yo moko yanda kuna yo pour soins ya biloko mosusu. Yango malgré ça tous ça nous sommes pour s'appeler ça ba congolais. Je crois que tokoloba sauf rien. Nalinga mingi parce que ozalaka komona na presque monde mobile et puis Dieu na biso toujours ozalaka mais Dieu mais bato bako pesa so médaille pinanga na yo médaille pinza voilà tsaka boso pesa bato médaille ba danser bibina bi kumboko komona za ba vantiri moko nzambe yo yakana mais tout monde Israël tango ba na guerre premier ministre akena synagogue akomi mokanda a rappelé maloba ya Bible ya osolobaki akotisi yango tango basa c'est le fait azongo sous akotisi yango mais Israël na succès mais o ya biso papa na zoe bisayo ezali polémique c'est polémique mbangu kokene boso za mbangu te mais na pesa raison sur Jérémie na Nzambe ndenge tokutani na Nzambe na permettre parce que tola moto na mituka tokusa ba accident toki okufa mais Dieu a permis que tozale lawa avant to banda sur l'Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 de pe mana bomoy ezala maboko na Nzambe tata na tiki émission maboko na yo natiki bangoto bobo nyonso benemi ya Congo na maboko na yo kolo to kabaki gagame na maboko na yo na Romains 6 verset 23 les saints du péché c'est la mort tata Isaïe 55 verset 1 toi tu as accompli les paroles de ses invités Paul Gagame na Kabila na Nanga na Bisimo babomi plus de 20 000 personnes na kati ya Congo yango tolobaki ete Galates 6, verset 7 à 8, on ne se moque pas avec Dieu. C'est que l'homme a semé, il moissonnera. Kolo na kanisete, a besoin de soupe, nous avons moïté. Soit nous avons moïté, pour mindele, nous avons commandé, nous avons 2 ans, 3 ans, nous avons vie. Mais je crois que quelqu'un na molimo c'est bêtier, avec na futa na mboka pour. To tiki pe présente Tshisekedi na maboko na yo, garde de la nation des institutions, grâce na tata oyo, que ba diplomatie to longi na mama Wagner, grâce pe na président Tshisekedi ete banguna nyonso bakoyi pe bakei baya nzela moko na Deutéronome 28 verset 7 nzambe opanza bango nzela sambo na kombo na Yesu totiki bakongolais nyonso maboko na nzambe bandeko bana Kivu Bukavu tobosani bino te a bientôt mboka ekozonga na maboko na biso bakongolais bozala kimia Somme 34 verset 20 le malheur tête toujours le Dieu le délivre toujours totiki ba diaspora maboko na yo kolo bakomi pena maboko kokauka makasi balingi kosunga lisusu bapeple batiki bango te bayakala baambiance na matalana biloko ya pampam yawe ntango bana Egypte bakendaki na bombu na Egypte babosalaki mboka na bango te bakanisaki bango bakanisaka biso na promese na Nzambe kolo
banda na biso posukisa na biso akombo na tata pe na mwana na molimo santo amen. Amen. Voilà, merci beaucoup prophète John Ngefa. Alors on va aller tout droit bien, l'issolongo ya Paul Kagame azobela. Bon, Paul Kagame malgré sa mascarade, il faut toyebisa bato vérité parce que vérité Jean 14 verset 6 Kagame bo sana était ba pasola ke mutu. Ba sala ke opération à cerveau. Et cerveau ya mutu ba pasola ngo 2 fois 3 fois te. So comme kizengi te okoma infirme. Ozomona pour na biso Kagame ndenge na ebeli Kagame akoki ko pesa intérim na premier ministre. Ça dit quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi pesa ba militaire pe? A pesa civil premier ministre pour nini? Azai ko banga ete après hier ce que salemi coup d'état ko salema et puis ba ko saccager un royaume tyrannique otobengi oyo titulaire Afrique centrale et yango moni atiki na mais pourquoi ça bana mboka ete Kagame bomba na mikolo ebele boite il n'est pas mort. Kagame a koufité parce que Kagame a koufi France Inter et kobomba te et koloba direct Mose Kabila a koufi France Inter le baki mukolo wana. Kagame n'est pas mort mais azali penza na comment azali na malade penza oyo penza ezo koranger parce que yango makamusu Kagame salaka mutu na ebeba nzambe pa bakisi sete na makila ya bato oyo Paul Kagame abomaka bato Romains 6 verset 23 ayesu sete abeti suna liboma ya Kagame na mutu na bongo donc bongo eza futi Kagame azoyeba mutu te ayebi mwana te ayebi mwasi te nalobaka na yo Jérémie ata biso tokoki Kagame te nzambe ako mais prophétie bozoluka yango wana te o bozoluka nayebi te nalobaka na émission na yo na yo moni Kagame soki yakanisi ata tokoki na maboko boye te nzambe ako exterminer ye ndenge exterminaki Hérode ndenge ya Goliath atelema bima tondima ete et jamais vu 32 ans 34 ans pouvoir à Kagame après ça intérim jamais na moto jamais na mwana na pas moi na pas un capitaine oya yoana jamais après ça na moto ni na Sénat ni président Sénat ni à parlement mais tel là loki civil premier ministre abandi repentance mais repentance à Kagame à quoi ça à genoux na stade des martyrs donc au tel à Kagame to bois que soit iboité to kele ma soit quitté Kagame va partir mais na déjà allez ba congolais ba sepeli quand même John Ngefa lisolo ya dialogue ya Senko to moni ba prêtre catholique associé na bandeko ya protestant bazaki reçu par le chef de l'État tête à tête ba solo li masolo ya dialogue. Alors où sommes-nous arrivés? Dialogue on est à Senko nalandi pe conseiller à Kabila Kika Bin Karoubi a lobby que ceux qui va négocier bien la table de dialogue on a Kabila peut prendre part. Donc dialogue à Senko comme ma Kabila na Kinshasa nanga batutu bazana bazamba na ba oyawa. Idée mon monde. Jérémie, je vais te dire la vérité. Oui. Nagaï to s'opposa qui biso ne kamba Senko. Oui. Ce qui Senko allez au sala à mon présent pour un dialogue. À quoi vous sangez ça? Oui, confession religieuse sont représentants dans le monde. À cause de bangiste, à du protestant, à du orthodoxe, à du musulman, na banyo so ba réveil, à sangsi réveil, ba kei pour na koluka kimia. Senko azaki na plan oyo ba yebaki teke président Tshisekedi a correction. Ah d'accord. Bazaki na plan ke président Tshisekedi doit partir, gouvernement Kokwea, bazwa bo kontimusu bazongsa lokwa sasuna lisuba azonga na pouvoir. Et somme 34 verset 20, les malais à tête du registre, Dieu le délivre toujours. Nanzela papa Tshisekedi. Nanzela il y a maman Wagner et puis na ministre d'État Guy Luando où il y a la mobilisation partout et basali musala de l'autre récit. Ce n'est pas que Senkonde a réussi yango. Dialogue n'impact était. On a réussi la guerre. Hein? Les 28 jours, ils ont signé d'accord. Fini la guerre. Mais place où on a accord, on a fungolango moi mouké. Fini la guerre. C'est quoi ça, Moussalani? Hein? Pense à Senko, Kabila Zongao. Pense à Senko, Zanini, ba Nanga Zongawa. Pense à Senko, ba tuer ba koma ao. Ce qui Senko, ayeba ki malamu, que baluka dialogue est inclusif, pour ba peuple ba yokayango. Ezaki mabete.
mais alingi baloba na Kabila osali mabe luka ndeko na yo bokutana quelque part bosengana pardon olongwa na Goma ozonga na Kinshasa. Moi je connais le président Tshisekedi, il a un cœur de père, il peut facilement lui pardonner père le moyen ya kozonga ça. Kabila zaka na ba est azali kaka bazotake kaka zo luka yango. Alors biso to moni yango azali na azali motono tanto akimi Uganda mikolo azalaki na Tanzanie position na kiso azongi Bukavu barate attentat oyebi yango Kabila barate attentat ba mai na nzela Bukavu hein. Si officier bakufu ne ba soldat Kabila s'échapper quoi il pas mutamisiki limwe akei siko to bi position na été ça dit quoi eloko Kabila azo luka na mboko ya Congo to ebite tata Kabila okoko zonga Rwanda te na bolingo na Nzambe tata Kabila hein. Et puis Kabila s'impéré. Comme vous savez, Chine Rambo, baraté nenga kimi na motuka, lokola mbali azo ki malidusu. Ozomona, Kabila, oye na babotini awa. Ozabe mona mboka te. Oza Rwandais, Congo pesi onyos, 800 millions de dollars au pesi ba recruter ba Congolais na ba Rwandais ba bomesu ba Congolais. Yango bisu ba Congolais tuza ba nyama ba zomba atoni. Ngai na zo telema bino ba prêtre. Ça dit quoi? Na kati ya dialogue bazo luka papa ezali baluka brassage oyo parce que ba Rwandais baza wana bakota lisusu na kati ya mboka na biso basala ba désordre bakoma ba omoni na brassage wana na mixage bakozaka ba généraux ba colonel ba officier supérieur basangisa bango po bazwa isusu mboka en otage. Mais tata mokonzi mwana mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo oya tondi sami na molimo santo Nzambe asungiye ko pesa sagesse na bwanya alobi net brassage na mixage ko salima lisusu te yami bali na dialogue basango bazoluka Moïse Katumbi ako participer te Kabila ako participer te Bisimwa ako participer te et puis Nanga ako participer te na ba quelques généraux oyo bako participer nango te. Ça dit quoi? Ceux qui le lopé ba participer te ezali sous nini dialogue inclusif te. Donc, c'est quoi inclusif? Alors, pour ne protéger Mboka, moi j'appuie le président de la République, et puis mixage, na brassage, et qu'on a la soute. Donc, ça, parce qu'on gagne guerre, et là, on a dit que soute, et tu as dit que l'année, il y a bango, so ba kaité, ba ko joa moto, parce que le Congo déjà s'est préparé, tout ça, il y a Mindou qui va drone, pour attaquer bango, et finir la récréation. Donc, on a un dialogue, et puis un dialogue, tout le monde partage des pouvoirs. Tout le monde partage des pouvoirs parce que Bokoyi va préparer l'élection en 2028. Tout le monde partage des pouvoirs parce que Congo, les Congolais ne sont pas victimes de ma Moi, j'appuie le président de la République, j'appuie aussi le ministre d'État Dimboyo. Ndengi a fait sa meeting, il a vraiment fungola biso bongo na biso était tozala lisusu ba zobate. Et puis pour na kosuku ça a été papa Mokondi andimi dialogue. Parce que Azali Moto ya peine Hébreu 12 verset 14. Oui oui. Na kondi ma dialogue na ye mais après ces conditions na ye en tant que grand de la nation Kabila kokota te. Hein? Ngo était Jérémie, le nom de désert. Fachi aboyi Kabila. Fachi aboyi Kabila parce que tango président moi nago tia papa Tshisekedi Fachi lokola prophète. Saoul il fit prophète. Abaneko sakola militaire roi. Mais bato bandima ki te tanga kufi parmi anciens prophètes, il y a temps de la fin, il y a l'Ancien Testament, Saoul le fit. Ça dit que c'est un prophète. Tant que le bagi est là, Kabila, des propriétaires M23 à Yananga, bato bachaki tembe. Hein? Le lot qui est le propriétaire, il y a M23 na Yananga. C'est Kabila. Avec les grands patins, Gagame, ça du 7 à bête na mutupo, mutone ko bonga de sous-souté. Et que dirons-nous? Guerre tolongi. Token la diplomatie tolongi guerre. Biloko ko tous ces contrats américains. Dans la Rwandais, boko sa libo maté. Amérique ba sakana kana ite. Bo tia mosabina de soko ko baté. Omonira, après ça ngai. Ba bête ka 3 boro gi fini. Et qu'on auto négocier. OK, on ne blague pas avec les Américains. Ceux qui vont meki, boko mona makambo na bino. OK? L'Amérique est une puissance du monde de Mobimba. Il y a quoi il s'accorde à sanctions. Ça dit bon meki, Bogota. En Amérique, pas ici. En Amérique, in Finka, in Yaka. Baswa il y a bibi donc pamba. Bon mekate, bino Rwandais. Bon tout Iran. Bon missile à ta mon côté. Avion de chasse bon ngo bon. Moko. Biso moi 3 missiles na biso. Avion de chasse bon 14. Toi là
octobre n'a pas 5 quelques. Vous comprenez le pays. Alors, on va vous allez Galate 6, 7, 5 km, mais il moissonnera, finir la récréation. Tina Moko, il y a dialogue, ça a dialogue na bango, ça la dialogue na bango, et vous avez. Et là, on peut aller dialogue. Martin Fayoul, président, na lingi, tia candidature en 2023, 28, Fatia Kozate, Osu Kozala bien. Il faut, yo so un dialogue. Mais yo so dit ma bokondia Fatite. Hein Jérémy, yo so la nango. Ya so dit ma bokondia Fatite, Fatia Zoa quitter. Si qu'on dialogue ni yo so les sous. On dit le gouvernement Fatite, on dit pas Fatite. Si qu'on so un dialogue, so ba tu premier ministre, on ça en tout cas. On ça alors dialogue nanga ils ont un sens mon côté oyo exactement ba congolais déjà ba côté na politique to yebela ko sur le cas on a réussi la guerre avec le président Tshisekedi avec Maman Wagner avec Guy Luando Mboyo ministre d'état oyo ba ko sunga avec Jean-Pierre Bemba on a challengé oyo côté penana na kati na bozindo pour na ko bundisa biloko oyo et ça sens 5 ans ba vana na bango président ayambaki bango na soni mais motema na président ayebi ce sont les traîtres. Donc le 28 juin, accord entre Congo et États-Unis. Accord entre Congo et États-Unis, déjà a dû c'était dans Moutou, Betty c'est Moutou et baby, Américain habité, ministre des Affaires étrangères va représenter Mboka. Ça dit quoi? Ministre des Affaires étrangères il y a Rwanda, non il y a Bisso Congo, ça va signer accord Abou bien. Tout le monde serait bango olek. Alors mais un accord Rwanda, na ko loba sous boy. Pourquoi vous signez accord avec Rwanda? Botiki Ouganda na Burundi pour l'année. Pour 3 pays, on est pour voilà. Il fallait qu'on signe un peu accord pour guerre aussi la définitive. Là, on signe accord à Rwanda, non? Oui. Burundi peut côté les monnaie. Mais dans mon avis, le fils, il y a Museveni, le général, il y a qui non? Ayaki pour un mixage, tous les armées congolaises, na ougandaise, parce que Bunda pour un benga na banguna. Oui, bah sali, bah FDR. Et sali pour un côté. Mais moi, je préfère aussi, bah signer un accord na Ouganda. Et puis pas signer un accord na Burundi parce que malgré Burundi de côté na biso parce que Kagame nga attaqué ba signer ba pays wana ba mettre fin à la guerre ba congolais ba évoluer na mboka na ba. Alors merci beaucoup. Entre-temps, je tiens quand même à féliciter tous les Congolais les braves Congolais bazar debout pour défendre la patrie. Son Excellence ministre d'État Guy Luando Mboyo. Vraiment beaucoup de courage. Les grands Chocolilo. Les grands Chocolilo. Merci également à M. Joseph Bayoko, le conseiller privé. Futur gouverneur. Ça, c'est bien. Donc, la jeunesse toujours en avant. En avant. Alors, on est là, on continue à travailler. Il y a Thierry, capitaine, il y a Maman Gina depuis le Canada. Il y a Louis Zombala de Madrid, les célèbres Dien Zundu de Washington. Merci encore une fois à vous tous qui nous regardez, en tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez le lien. Dans le domaine, il y a Mboka, je pense qu'au brosser actualité, dans son ensemble, mais tu touches mon occupé côté église. Les Kamouya ba prophétie, papa, et Bomi Mboka. J'aimerais aussi dire, en tout cas, papa, na ba mamingi botala rabiso, ngana sengi bino pardon. Parce que les journalistes, tous allés, tu es un trouble dans la télévision. Les pasteurs et belé, les prophètes, les pasteurs, tu travailles dans bango, tu bimisi bango. Après, tu bimisi ba face cachée dans bango. Ba miibi, ba escroc. Ils n'ont pas les églises. Bazana ba église, ba église mingo mona kana ba ninga na bango. Ya ba ninga ba na ba église te. Et puis belé ba priaka te, bazana onction te. Ba melaka bangi na lotoko. Bangi masanga basi belé. Basi belé na ba choko. Donc bazata na spiritualité mon côté. Na choko, tia choko na kati. Choko na kati. Siko ba église papa c'est la choko ngo na kati il faut ba saper na basi ba zoka ba nkoro. Na mama bo mama. Ba melaka ngo mingi ba pasteur. Alors conséquence na nini? Ba les cas chaque jour sur internet ba téakate, bazaka délivrance prophétie. Témoignage délivrance. Bino pe na poto botala ka délivrance chaque jour. Témoignage chaque jour. Et pas dans le babi kaka. Oh, mutamelaki mai, aboti, amelaki mai, abiki John Gefo biloko na pe batu bazole même de l'Institut bazo benge trop ba mi bi ba koti trop internet. C'est que bangone ba baby si makambo wana. Koloba batona ba kosila te. Parce que matiti mabena mobeso ekusanga Yesu ndio kabola bango. Oui. Bible lobi clair buino bandeko. Na pesa un exemple moko. Matthieu 7 verset 16.
vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mais ça, nous avons ils sont sur la binoté. Jérémie, le temps de la prophétie n'est pas encore passé parce qu'on lève ma église de Salé Minauté. Mais prophétie, il y a les lots. Ils allaient diable à côté libre pasteur, prophète. Ba jeune wana bazoi ba 5000 ba 10000 ba lopango bato pe bazo beta ba makembetse na basi ya bato. Et puis parce que moi c'est quoi dans Hébreu 11 verset 1 à 4 na kondimana or que Matthieu 24 verset 5 ce sont des loups féroces et ravisseurs. Alors na ko bisa bino boy. Bande ko na ngai. Ephésiens 5 verset 16 racheter le temps quand les jours sont mauvais. Bozo comprendre ba moté. J'ai mis ba aussi là. Bakosi la titi po bato baniko découvrir bango bato baniko découvrir bango ça comme elima yoyo ekobika la véritable prophétie c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut prophétie etambola na soubassement biblique olaninga alors biloko bazo sala Jérémie ngai na landaka yango babengaka nga na mama yo moko soyi na ye olingaka iba mbongo na escroquer oya ngai na kati nini alors prophétie te que olalo la muki na monaki na même nganga tinda $2000 $2000 osusu abengaki na émission na yo na moni ozana mwasi babengaki ngai mwasi ona sobota te bakangali bumu na ye batia na singa siko na mangengenge tinda $2000 puis na bondela pona balingi baboma yo tout cela ata wana seki alobi pasteur ngana na mwasi te nazoseka na koseka $2000 na kotinda ninga na mwasi te na likambo te ça dit quoi Jérémie Luc chapitre 12 verset 3 et zoloba nini eloko ebomami nzambe akomisango polele merci beaucoup parce que nzambe abimisi bango beaucoup bamisana bango yango président Tshisekedi andimaka baprophétie te ayebi parce que avandi na makolo ya l'église de réveil ezali fui na biso ayebi baescro mingi ce sont le pasteur oyo ya biso nini Jérémie azali simple journaliste et investigation. Jérémie n'est pas pasteur, il n'est pas prophète. Tant que bango bazoko ya koleka bémission na bango, Jérémie fait son travail. Hein? Beaucoup de ça Jérémie na makambo na te pona na bisaki bino yango. Hein? Loko Jérémie ambinga. So na sali ba biloko na ngai mabe ko sabato. Et talinga Jérémie ebi eloko te. Ça dit quoi biso to côté le mela bango to baté ya kate. Balaksaka bato la crainte de Dieu te. L'obéissance te, la sanctification te. Hein? Ba signe temps de la fin to comme na sukate. Kaka na monaki. Balinga baboma cercueil tala na kati ya Arabie Saoudite mwana prince wana akoti comment na 2005 25 ans mwana wana azan ali akate na machine jour boko ba médecin baye babi excellence to moni ete aumeli pe mingi to benda courant to longola nini oyo akufa na ye Prince alobi na ko préféré na monaka mwana ngai Sharon a 35 ans na koma nde gouvernement ndimi po balongola ya kufa na ko tala kai mwana ngai liboso na botaki na bo jeunesse boya ka ba prophétie bazo ko sabino aza chrétien aza musulman aye soka ye asimo na mutu hala kubala hila hala atali kalebo alobaka te loko monter akei akei je ne ba bandi bo ba mexé ba mona loboko abandi ko toucher loboko ako toucher loboko ndenge nini bale ka 2 jours ba mona nini afungoli miso 3e jour atelemi na kiti roulante tamboli ezali miracle extraordinaire mais soki bino ba chrétien mokili mobimba balinga ba yeba yango nzambe ko prouver bino ete bomoi na liwa esima maboko na ye. Lamentation chapitre 3 37 à 39 qui dirait les choses arrivent ça que l'Éternel donne. Les camions sont de Jérémie et ça les magana vie à mutu et nzambe. Yes. Ta on a ba non musala oyo na ndima ko maboite. Ozaita muke miyoto. Hein? Ta na moni ba photo na yo wana e kamusinga. Lelo so na zo mona ngo vima no kwa patron poza patron chaîne na kumisi nzambe. Ça dit quoi avant yo so kangi mutema bonheur ezali. Nzambe okutse so kana mutu moko munene na pesa vie. Parce que Dieu qui touche les gens parce que baninga na bakoma ba pédé. Ba kontra ba kisi yo tozanga na okanga ndenge tozalaka. Apart mande fo katakate. Hein? Apart mande fo to kanta ba mobile. Tozana okaka ozobunda. Ta to solo ka binzambe jimu so binzambe yo ta so to sembo ta bi Jérémie. Vanda kimia. Nzambe akosimba moko mususu kaka. Moi je ne savais pas que na kuta na président. Hein? Le président Lolengeni. Les lois na zana kataba ministre baso considérer ngai mais na zana bosembo na bango.
hein awa tant to ba ke mutamba orgueil populiste okokweya mutamba kwei hein tobi mutazaka lo lendo boete mutamba tu ne peux pas toucher l'église somme 5 verset 15 ayoka kité hein ali mbongo na zusu te ça dit quoi soki bo se basé kana bato ya mibi oyo bato ya lokuto yango moni catholique andimaka bino ba pasteur na ba prophète ya ba église de réveil te protestant andimaka bango te église de réveil nani musulman andimaka bino te parce que nini misala na bino eza soni pe mawa mingi batala na du jour mosusu l'église bazoteya total et papa na invité dimanche oyo hein yaka na caméra oya kozwa mateya solo oya kotiango tala ke prophète ongefa pe mawa ndeko Jérémie. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est bien. On va vous libérer bientôt. Denis Saleki na télévision, après ses prophéties, Abinanga Zokufa, Kabila Zokufa. Et il a encore ajouté à l'objet que Messie Moko, comme on dit dans la lettre O. Toujours le O en innocent. C'est le yo, babi Kofi. Kofi, on a mis des O en année. Na Kofi, on a pu sur la Bible. Kofi, ne bozo mon la. Avant la dernière souffle, na ton bon. Pour la moni Kofi va combat pe belé bazo finga ye comme na guerre na ba moko hein Fali na Kofi guerre Kofi ye moko aluka ba guerre ça dit quoi Exode 14 13 à 14 les Égyptiens que vous ne les voyez plus restez calme internet combattra pour vous shit ya Kofi dans mutamba tango simbi ko simba basali na nzambe j'avais dit ça ici nabi yo Kofi osimbi basai na nzambe nayebi bango te nzambe akosali na Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 16 Kofi aye kokota ko minimiser basai na nzambe yango mona sekatembe alakelaki mabe ngai ngefa na telemaki na denilesi ça dit quoi soki Kofi je jure devant Dieu asengi pardon l'église de réveil papa m'a touché qui mbangise hein amonaki biloko na ye asenga bakimbaki se pardon papa malela zawa Somme 106 verset 16 batelemaki arona Moïse santu na nzambe nzambe afungulaki mabele ekundaki bango pe moto ebimaki problème ya Kofi na eza spirituel Kofi fala tala makambo ya miziki na ye eloko tozosala Kofi ni papa ezali 45-7 nzambe apesi prospérité apesi prospérité pe apesi diversité nzambe apesi yiki epai ya Kofi po lolenge bana basi oyo bazofinga ye ata mwasi pende ya soni mobali abimi na babombaka te il faut bimisa yango kaka boye ce n'est pas bango ezali nzambe azofunga wa monoko mpo Kofi asambwa ya solo soki asoki repenti te nalongo likambo ya Kofi napesi conseil gratuitement napesaka mutamba na pouvoir na ye nabi yo touché somme 515 o touché église ya nzambe okanga église na nzambe pourtant yo okangi no babare te okangi bahotel te okangi no bastation vol armé te yo bandi na église kofuta église mpo moto asambela nzambe il faut afuta permis de quitte yo mona wapi ata na États-Unis d'Amérique yango ata na mokili afuta permis de quitte je savais mutamba finira mal pe a finir mal nzambe apesi yiki qui nezali 45 verset 7 moi je suis ameli 19 millions de dollars azalaki aza burundaise et n'est pas même congolaise fallait mbongo na mutamba pe c'était congolaise hein moi si wana parce que la vérité hein moi si wana azalaki makango ya ambassadeur Karega oyo azalaki awa na kati ya République démocratique bayale akei ya récupérer abeti makembese azana zemi ndi akamataki 19 millions na mutamba leta un franc c'est Dieu qui a permis la Matthieu chapitre 3 37 à 39 hein président aluki ko sauver simbite Pilate aluki ko sauver Jésus et simbaki Pilate aluki ko sauver Jésus na beta fimo na sokisa non et simbaki te les gens lâchés mutamba na gouvernement la lote démissionnaire batiki na maboko ya justice ndenge ya Kofi Olomide ndeko o se repentir parce que puis bino bana oyo boza reconnaître Kofi afutaki bino mbongo bos betaki pa ya Kofi bino tuna ba famille ba fere
Voilà, vienne à Bino, à Kope Mukolo, Kofi Moutalelo. Bah, danser des belés, bon, finga, bon, finga, pour la journaliste. Oui, mais non, ça même injure, et puis qui s'amina, un Pierre chapitre 3, verset 9, et puis qui s'amina condamnable. La loi congolaise, et puis qui s'amina pekak. Si vous comité na kota fumangani na ye, moi mouké, et tengama, et tengama, mais attends, papa a 70 quelques temps, si vous voulez fumangani, ça va moi mouké, mais la bakoro. Kofi mais la bakoro. Et comité na niveau ya ndenge on c'est gravissime mon cher. Comment les Congolais bazo fonctionner? Et puis ba si on soit disant, na mobali na ngai, mobali ne on dit moi c'est bololé ndenge on. Ngai Ephésiens 5:11 na condamné Kofi quand même. Na makamoni ya mabe. Kofi quand même, à la légende ya Congo. Si, si. On doit les respecter. Ceux qui sont aussi été bon, Alpha Blondy à Côte d'Ivoire. Ceux qui sont tous a été. Kakanini, oya ndunda ba malien wana. Salif Kelita. Ceux qui sont tous a Kofi Olomide. Et nazo mona ngo c'est grave parce que Bible peut le bien dans Malachie chapitre 1 verset 5 à 6 ça dit si je suis votre père ou patron ou à l'honneur que vous me donnez. Bon comité na makembe senaye. Au côté à Simon sur plat. Oh, basuki tiarani, basuki tiarani, ba perique. Bon, comme il dit à niveau à Kounandengeni, si nous sommes à Kofi, Magana Ajnaï, Alingi à Bolingo, c'est comme ça. Mais namoni pe na poto, maman Ali à bois qui bilamba Kofi. Et alors, Tozo Kendiango, mais Kofi n'a pas mabeti. Ah, ok. Kofi n'a pas mabé, quel que soit, Ali, maman Ali a boté na Kofi Bana et Belé, Sinda boté na Kofi, quand même Kofi a respecté maman et Bananaï. Même les balles, les koufaki, mais il faut respecter, Kobenga, et puis, batia mona Jupiter, mais bago mona Keti. Et les kina il n'a pas de basambo. Mais vengeance, les alignes. Pour na sima kamba kofite, vengeance, les alignes, c'est quoi yo? Maman li abimisi yangona bampeko. Mbongo ebele kofi baka patron. Azana ba valise te. Bampeko pendo yo, Sofia, ah, Zambé. Bon, Sofia, maman lia. Ceux qui ont somba qui ont regretté. Maman dit pardon. Pourquoi tu quand même la Kofi Bana? Maman Lia. Ceux qui ont somba qui ont Sofia pour dénigrer Kofi, vraiment à regretter ma casse. Mais bela mbongo Kofi à Zakarango pe. Ah, bambongo à Kisi, bambongo à Mabe. Papa bambongo bien, à somba de ma valise. Batia Kabila na valise, non, Sofia. Mais au Sofia, comme il y a raison, on a bandu. C'est un village. Village, il y a raison, on a bandu. Et personne n'a aucun mois. Pourquoi vous comité à niveau à Boébana, Banakati? Dis l'histoire, yo ko sa maman na otema ngambasali lelo so babengi di l'histoire de Kofi Olomide grâce à Kofi Olomide ni ozali biloko na Jérémie moi en tant que pasteur na condamné on Ephésiens 5 verset 11 biloko na sala mesute mais Kofi aluka kimia ba nyonso bazo telema Kofi biso to telemeli yango eza malamu te Kofi doit demander pardon si katenga lobaki yango tango indaki ya deux pasteurs na Deniles c'est apôtre Sikatenda prophète John Ngefa et Denis Les. To sengi na opena asala a genou ndenge mais ya culpa ndenge papa mbasaki na kibangise nde vina e ekushende muke. Tala ba concerne ka annulé. Même place où vanilla qui est fallait akobeta ngo. Faire akobeta ngo bandimeli faire. Ozoma ka kufika tama na yombo. Parce que Nzambe a rejeté mutu. Et sili. Omoni Nzambe biko bwaka mutu pe ko humilier mutu. Ndenge Kola Lobby, on ne se moque pas avec 2 Galates 6, verset 7 à 8, ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Et pour la profession, pourquoi Kofi Olomide? Pourquoi Kofi Olomide a kufa? Ngai na condamné prophète de Nile, c'est prophète de la nation. Na landi, na défendra mingi, na mutu na yo pene ya kati maka to beba na kamena ebi grâce pe na yo opesanga pinche leo nazali bo mais moi n'a pas les grapper tu sais quel est le père avec grand opposant comme président tu sais quel Chilombo ya comme président on te na papa na qui est le plus grand c'est président tu sais quel Chilombo parce qu'il y a brigué magistrature suprême peut amener beaucoup à 10 ans mais papa comme il est premier ministre il peut avec des délestages. Lelo pe mutu pe akole kayo pe akoyeba mingi cher ezali pona kote ya sango malamu ya Yesu ko préparer vie éternelle amen cher ezali ba place compte à rendre été moi na église maman akufi na 65 ans pourquoi kotia Kofi Olomide
ata makamanga Kofi alobaka ah maman na Kofi na aji moke pourquoi Kofi aji bela Kofi te ozo souhaiter liwa ya Kofi ponani alors prophétie wana epesi mabe parce que bato moko ozaka na problème na Kofi hein na spiritualité Kofi aza mwana na mokolo boye azali mokolo na yo hein toko respecter Kofi lo midi en tant que mokolo na spiritualité azali mwana papa et ma fille mwana na ngai ya molimo mais il était mon vieux. Donc professionnel qui est émissaire moi ya mokolo azo kufa un grand comme la lettre O bato Kofi janvier Kofi le midi akufa te pe mutu moko akufa te liwa eza pona bato nyonso papa liwa ekoya bato nyonso mais ko souhaiter mutu liwa mais soki yoke liboso na ye c'est ça qui sait hein qui sait on ne sait pas toi ba cardiaque ya wa to ba continuer vandi bo bina roi bina président be ku yombo gagama ebaki c'était na mutu yo akomi yo kwa kizengo mwana mundele hein kizengo bona kizengo mwana mundele zoba ya ga gagama kaza ya ga yirwati kana bunaka sinanzami na banjena ye ozomona tobo nous condamnons parce que ils ont faibli église tango mona loko ndengwana bondela pona bango po likambo ça le matin mais ko souhaiter que Kofi on les a Kofi ils ont partout ezali ko bebisa déjà atozo ba musu prophétie musu malamu mutakondimate pourquoi ka prophétie te ya Kofi ya bomo kama allez banzambe et ko sengomi ke ko souhaiter kufa là moi je condamne avec efficacité. Alors merci beaucoup, ça c'est très bien dit John Gefa, prophète du peuple. Merci à Babi Kabala, maman sociale depuis la Suède de Babi Kabala. Patrick Malovengi, agence de fret Global Express. Envoyez vos colis vers Paris, Luanda, Luanda Paris, Kin Luanda, aussi Luanda Paris, donc Brazzaville Paris, Paris Brazza, un peu partout. Bateau ça la commande en ligne chez Zara, chez Alibaba, na Dubaï, na Chine. Donc Global Express est là pour vous accompagner. Colis Rolonga, Mboko Ezali, jusqu'à la destination, sans problème, avec sécurité et rapidité. Gérard Saddam de Manchester, merci. Le conseiller Papa Philippe Kabouy Kuna Fribourg depuis Suisse-Irlande. Ayoki bien. Mais malgré qu'il y a mon mais tous ceux qui ensemble, tout le monde parce qu'on a partenaire avec Soumounene. Après ça, on a conseil, ma cambébé. Ça n'a pas bon côté. Un conseil, Nzambe à Pambola. Jérémie a été comme ça, tous les Camerounais samedi. Les Camerounais, tout le monde qui a déjà na Tchango et tout ça qui plaît à craquer na Arep. Parti politique à Guilondo. Tozongi awa na Kasavubu. Au monaki awa na Terre Sosa plein à craquer. Mais tu vois qu'il y a mon conseiller. Tata, nous avons une matinée politique. Nous avons une matinée. Congo la commission ma casse na politique. Ba ministre bango ba quitter na terrain. Pour que la sabato situation à Congo. Pe ko fungola bato miso et to pona ki stade ya Vélodrome. Et samedi on a samedi na 9h. To kozala biso nyonso 24 communes wana ko yoka ete allié à Fachibeto. Tato ezo fungola biso ba mémoire